mbote na bino Kinshasa, Congo Mobimba, ba province nyonso obozuli bako otala humble serviteur na bino Pegin Sasa le terminateur de la presse congolaise moderne. Na ngine informé na bino que en dehors ya émission auto salaka et c'est na bino boué barake émission spéciale masolo ya élection oyo ngai humble serviteur na bino Pegin Sasa na sala libino. Tu dis bien que en dehors il y a ba chaîne, il y a ba télévision na biso même mikolo et loko et les réseaux sociaux exact et loko et l'équipe communication numérique exact monde évolué mutunyo ça na ba téléphone azana Android à côté là ndenge ni ba campagne ya ba leader na bango et ça avec impact na idéologie na yango olingi basa lo campagne na niveau ba plateforme ba réseaux sociaux nyonso en dehors ba chaîne ba télévision en dehors ba chaîne partenaire oyo tozanango contacter biso to salela o campagne na prix ya malamu pour être monde entier partout oyo bakino bazali partout oyo ba congolais bazali partout oyo ozo la campagne na yo dans le cadre de communication numérique balanda yo 5 sur 5 na ba page Facebook na ba Instagram na ba TikTok pour la population ayeba ozali candidat wapi ozali na numéro combien et puis okocha libaya wapi tokosa la campagne na bino partout oyo bozali na ba province nyonso ozali parce que communication numérique et commis ya kosakanate et commis na top ya kosakanate et l'équipe ba communication nyonso en dehors ya kosala communication ya proximité oyo ya porte ta porte oyo pe esala maka kitoko donc Pegin Sasa est disponible na ba numéro wana obengi tosololi tosali campagne na yo na niveau ba plateforme nyonso ya ba réseaux sociaux. Merci beaucoup.